fumu na boala parce que mukili membaza ko na boala yayi kinza mvwete toko solo na lingala malembe po mukili mubayoka kombo ya mboka oyo kinza mvwete kinza mvwete za kombo ya nyama te me kombo ya mutu me kombo na yo na nani ngai kombo na ngai Mbumba Zulu descendant ya clan Nanza Mvwete. Kinza Mvwete azalaka nani? Kinza Mvwete azalaka mutu moko ye mutu abanda mwa mboka oyo. Na mboka oyo tuza na 5 villages. Na 5 villages wana mengai awa naza lokola titulaire ya Kinza Mvwete. Nanza Mvwete azali mutu atikali kotonga mboka oyo bandeli ya mboka oyo. Nandeko na ngai bandeko na ngai bazali bayandwa musume bango nyonso bayaki kokuta ngai awa do mabele oyo ya yo ya ngai naza na mabele awa me awa pe toza na 5 villages na 5 villages wana toyebi ndenge nini tovandelaka entre biso na biso soki likambo ezali tosanganaka soki likambo ezali todisikitaka oye monani ya solo esalemi so tomoni ke eza ya mabe esalema te me biso surtout ba eyandroit ya Kinza Mvwete toza négligé ba oyo bayaki kokuta biso bango nde bakoma bakonzi ya mboka yango wana biso barezona enfin nayebi te puisque bamususu bazali akokende oloba ndenge ngai nazali eyandroit mais so totali au profond aza na eyandroit te suite nini likambo nano moko eza na mboka na biso ezotungisa biso pasi soki oza na mabele wana soki oza nango okomona bakoya kotia sikoyo lokola neti songi wana bazotia na mutu wana aza na mbongo te me songi wana bazotia po batie liso na mabele wana oza nango na lelo soki exemple bafundi bino makambo me yokolo mabele oza na mbongo te yebaka ke opedre mabele. Donc comment que bino bakolo mabele mutu muso ki kofunda yo po aza na mbongo na justice alongi oui alongi yango ba dossier ezali mingi likambo pe tokosenga ngo na mbala en tout cas soki tokoya komona likambo ya bien peut-être soki mutu muso akoya soki bako changer nini soki nini toyebi te soki ko changer me ba dossier ya ebele eza mingi makambo etali mabele bamusu bazwi makambo donc disons que oyo aza na mbongo na ye alongi na c'est to lo banini ndenge bozalaka na kala Kintwadi ndenge ezalaka na entre 5 villages wana lelo Kintwadi ezalaka lisusu Kintwadi penza comme tel ezalaka nango lisusu te motema mabende zo place motema mabende azwa place vérité ebunga nango ba dossier ekoma ya ndenge na ndenge lelo bakokatela yo amande ya 300,000 ou bien que tokonde descente na côté na yo po totala biloko tu mais ba document eza na bango mais kutu ba document na bakotia yango na nsima lelo ko bazolanda ne mbongo so oza na mbongo oza na victoire ozangi mbongo mabele babotoli yo yango oza pe victime pe ke mabele msusu na yo ekenda oui naza victime tina zali awa c'est normal tina soki nazoloba bango toza victime. Mais voilà, alors on est toujours bino bakolo na biso bolobaka que moto ayebi sika routité, aroyebi sika azali ko kendete. Mais tozongi un peu d'abord sika bouta. Outu au début tel c'est biso alikambo ya Kinza Mvwete. Est-ce que yemoko Kinza Mvwete azalaka na pouvoir te que soki moto muso ko bondise pona mabele na ye ako sala pe ba pratique mususu azalaka na pouvoir te to ndengeni. Voilà. Yango likambo tozoloba.
nanza mvwete akutaki pe batu awa batu wana basalaki négociation na bango ye pe azwaki parti na ye ya mabele na kati ya parti na ye ya mabele deke ye azali na mabele oyo asombaki puisque na lelo soki oyoki mutu ke o ba mutu intel aye na mboka asengi mwaye nga naza na mbongo na ngai nalingi bopesa nga place bakopesa ye akosomba asombi apesi ndenge baza kopesela batu tusa mais na lelo oyo kimotema mabe ekomi ebele badokima ezali lokola ngai na nzamvwete naza victime na problème oyo naza victime babo kolo mabele ngai kolo mabele puisque na lelo oyo même outi wapi so osombi place ozwi place na yo elingi eloba ekomi ya nani eza ya yo te eza lisumu ya mabele ya moto oyo azalaki kolo mabele soki likambo ezali peut-être ngai pe akobenga ngai ke non li problème eza na kizunga na biso eza boye lokola na nzamvwete azalaki lokola ndenge tokoloba ke donc na Kikongo ali nani oyebi na Kikongo nani land qui a groupement le deuxième donc oyo alandi chef de groupement nanza mvwete azalaki mutu azalaki na place oyo azolanda deuxième personnalité moto mibale mutu ya mibale deuxième personnalité puisque awa na ginza ope tozali bon tozana bandeko me bandeko wana bamususu bandeko ba oyo toyaki kokuta bamususu baza bandeko bayaki pe lokola biso kaka banégocie pe bazwi mabele bazali mais problème na nzamvwete je vous dis biso toza nango biso toza victime yango ndeloko nazoloba parce que lelo même mokili momimbe koma kotalela bino que bino soit disant boza bakolo mabele mais baza kobotola bino soit disant na bato baza na mambongo ebele baza na barelation ebele mais ce que pouvoir ya kinkulu esalaka lisusu te to ndenge nini kuna nde tozali te pouvoir kikulu yo po perda na yo yango ozalaka susu na pouvoir ya kinkulu te keba puisque omoni eloko nyonso soki ozwila ngo na mayuya eloko moko mpe kosala eza te neti biso soki totali na nzamvwete akufi na 1930 aza moto ya 1800 me na lelo oyo bazosala neti kokonetre ye te yango mpe biso tozelaka ke nani akoya kochange kombo oyo mais makambo ozoloba elobi mingi c'est-à-dire que boza le roi bato bofandi siko na mosika bozotala soki makambo ekobonga te vraiment nde sika biso tozali tozoluka nde mais yango bazolobaka donc pouvoir na bino bono bofandi kaka ke makambo ebonga te ezobonga te bino bokangi motema tokangi motema bon bakoko bazali mais bino bozolelaka bakoko ke lokola pasi na bino makambo etambola te mais ifale nde bolelaki bakoko babeta nano bato kozwaka bino mabele mais mpo ani bozosala bongo tozali puisque mabele eza mabele batekaka ngo te kolo eloko akoteka mboka na ye te kolo mabele atekaka mboka na ye te mais biso awa nano ya liboso eloko nazo remarke ke bato oyo donc mutu ya mbongo ayaki kaka mpo koboma biso mpo na nini basimetiere bakomi na koteka cimetière bazoteka awa ezali tombo ya kinzamvwete awa ezali tombo ya kinzamvwete disons que sikoyo neti toza na tombo ya kinzamvwete ti lelo ezali mais bateki okuna sikoyo likambo ezali awa nakasi mutu totekali o peut-être tombo général tozomona mwa bavoisin oyo baza pembeni mais oyo kati ya mboka kinzamvwete eza te
babandi koteka ba parcelle na kati tombo kute ba musu ba mama ba tata ba nu baza wana me bazo koteka Koko soki bo BBC cimetière mbano ya kama mabe ya katote mbo na bukoko bazo sala biloko oyo bakoko bazo mona bakomona yanongo atanga yo na kufa na nga mena sima oyo na sima na ngai bakomona ngo makambo ba conséquence yaka ya bakoko ezanga kate potozomona ngo experience ngo ezali ezanga kate yo sana confiance kaka ya bakoko malgré bato bazo sala nyoso wana mais fimbo ekoya pona bango black te so oyebi ke olia eloko ambwa bongisa makolo na yo donc na mboka oyo nde ba politicien o ba zubino bazo négliger bino donc balie biloko ambwa wana bazolia biloko ambwa babongisa ka makolo puisque koloba teke mokili kufi loi ekoya nango badossier nyonso oyo tozolobela yango tokosenga kaka babimisila biso yango na mokili so ebongi. En tout cas, il faut tozongela badossier nyonso ya banda 2005 tili kolwa tozali. C'est-à-dire que Conseil européen c'est que wana sko mboka fo mokili mobi dans mboka par exemple pardon tozonga na ligne ndenge bakoko na biso bazalaki kokambama pona ordre ezonga pe makambo ebonga to ndenge. Oui, kuna nde nazali ordre fo ezala. Kolo eloko na ye aza kolo eloko na ye. Ezate ke po azangi mbongo bozwa ye eloko na ye. Donc ba profitera na bino ezaki pouvoir bolobi bozana pouvoir mais sauf ka ke makoki ndezate c'est ça. Makoki tozana ngote. Makoki tozana yango bakoma komi bakomi kosalela makambo nyonso ndenge balingi. Po bayebi ke lelo so bendinga na tiela nazana mbongo te na kokende ko na makolo. Ou bien na nini. Mais bakoko bazeyebi bango ndenge bazolia ndenge pe wana tala soki nakopesa regle mususi yango poto silisa câble courant bakata ngai yo et entre bakati yo câble courant bakata déjà mbula mobimba sina sali sanga courant mais yo kolomboka kinzamvo ete otozo koyoka descendant na yo ka ngai oyo descendant mais ozana molili nazana molili mais bato misusu bayesima bazana bakoko na bango nakopesa exemple mususu soki toke na yo na ero toke otala tombo ya nanza omvwete ekomande ngini nga moko en personne nazwi idée nakuti honorable Mavungu po abengisaki biso na deuxième vote oyo basalaki pour première fois arataki deuxième fois babengisi biso azwaki tango abengisi bino tango abengisi biso toke kuna vraiment yambaki biso pe bien nga moko en parole abi omoni honorable mbala liboso ebungisaki biso kipaki biso te onegligeaki biso mais po oyebake nga naza kolo ya mboka oyo na nzaka mvwete mbala oyo fo ozwa aza wana tanka kolobi azwi pe azwi maintenant nga nasengaki po atunaki sikoyo olingi nini nga bino liboso ngai pe nalingi liboso kende kotala nanu cimetière wana esika moto oyo ezolelaka bato bambongo ya mbula na mbula puisque bakonzi ebele baleko kombo na nzambo ete eske sikoyo elongwa be ezali kaka po donc condition oyo opesaki ye cimetière nano esika na nzambo ete azali cimetière esika na nzambo ete azali bokendaki na ye ti kuna tokendaki na ye ti kuna moto anga na tali alobi non en tout cas fo natia maboko place oyo mwaye to néglige yango eza te vraiment andimaki mosala na ye regret na ngai eza wapi mosala abandaki bien babandi mosala ti sikoyo toya kokomona nakanisi so oke wana lupango batiaki babriki tout ça eza kaka ndenge wana donc abongisaki tombo
abongi cimetière ndenge olobaki banko bakoko ba répondre ba réagir bankolo ba pesi lipamboli mais makambo ebebi sikoyo isusu sikoyo makambo totalaka kaka biso ke nini sikoyo ye eske esuki kaka wana ndenge batie lupango ya brique po atiaki alobaki ke place wana fo ezala place ya tourisme mutu nyonso akouta mboka nini fo aya kotala place oyo mais banda ata wana ti lelo oyo nilikambo moko nano tomona voilà doyen tokomi mpe na suka po tomeka mpe kokabona yo ya kozwa pa na yo ezali ebele parce que maloba na yo ezobimisa sagesse ezofaire réfléchir un peu bato makasi na mwa mokuse ezali na bato ebele parce que bino nde bozali bamikolo lelo baza kondima te ke soki obongisi bankunda to mpe borespecte esika bakufi bazali bakulu bazali bango pona bango balobi ke non bokoko na biso elobaka te ya kokendaka kuna kobongisa tout ça bango balobi eza bongo te mais bino bakolo ndenge oza mpe na descendant ekizanvo ete boye est-ce que na bokoko na biso epesaka respect ya bamort ya kokendaka mpe na bacimetière kobongisa koloba mpe soki makambo ezali to te toyeba vérité vraiment na wana eyebani naza na droit mpe ya kokoma na bakoko mpe na sengi oyo mpe na kosenga mpe ekosalema nango ezalaka na bokoko na biso bokoko ezali bokoko na biso ezali ya liboso nanu koko ya liboso oyo biso nyonso nzambe nde koko ya liboso asala biso nyonso ata ozokosa na lukuta na yo koko ya liboso nde nzambe ye nde asala biso nyonso oyo nyonso bozosala mpona mabele ya kinzamvu ete mpona nzamvu ete boyi komona ke mabele oyo donc biso lokola tozanga mbongo mais bakoya komona yango oyo nga nazoloba mpe naza na droit ya kosengela yango na bakoko na ngai mpe kosalema yango wana mais tokomi na suka doyen mais sinon na mosala tosali kolonga Kinshasa ti awa epuis koloka makambo oyo ya moto ya boye nini okoki koloba na biso bon soki nalobi yango pamba te namoni ke souffrance mpe ekomi mingi soki nazoloba yango mpona tolingi nde changement ezala tala nano ngai oyo naza moto ya 3e âge mpe naza ancien combattant nasali mpe tro na armée naza ancien combattant alona ekokuta na mboka makambo neti bagrand frère bakufi makambo tout mais suka nango vérité ekoya kobima kaka mais nasengi na bino bakonzi nasengi en tout cas likambo nasengi na bino ata tokozala bambula boni likambo te me ngai na badokima oyo ya makambo oyo vraiment leta bakonzi batalela biso yango tozosenga batribunaux ya mboka po kala ezalaki nango ke groupement intel boya traité likambo yango mpe fo ekende normal mais na lelo oyo soki oza na mbongo te oza na victoire te soki oza na mbongo te biloko na yo moko ekei voilà nde likambo eza nanga susi mingi matondo mingi doyen matondo mingi bandeko bolandi vraiment lisolo na pasi na motema bayo batikala ba bibliothèque na biso esika wapi baza lokola babuku esika toyaka kotanga makambo bozo koyoka mpe makambo ayebisi biso et faire réfléchir biso je pense que répondre na ba question belé bambuta bayaya bato belé bamitunaka na mokili surtout que toyeko yeba lisolo ya nzamvu ete ndenge abeteli biso yango parce que yebani te bato nyonso balobaka kinzamvu ete mais nzoka nde azalaki mpe mutu ye nde kolo mabele tozo comprendre que akutaka mpe bato anégociaka ça nous ramène ezozongisa biso pena na masolo pena ya solo eza ndenge vraiment ezalaka matondo na bino mingi nde bolandi biso alors tozo continuer toujours na investigation na biso toyeba toujours masolo lokola tozo kotambola nde totambolaka mokili mobimba mpona koyeba bavérité esika wapi ezwami oyo ezali pasi komona que Net rôle que 6 est comme 9, 9 est comme 6, bazwa 4 est comme kiti, kiti est comme 4. Donc to comme autant la makolo likolo mutu na se. Donc ba kolo ba belé azana courante ba kati câble kolo ma belé
ye akomi ke bamemi il faut asambaka na tribunal lokola aza na mbongo te batie mopanzi baoyo baza na barelation baza na bambongo bango nde bakomi liboso. Franchement pasi ezopesa pasi mais elobela mokolo nde kaka alobi ke kolie biloko ya mbwa préparer mbangu na yo ata yo te ata bana na yo donc ba préparaka mbangu elobi ebele to réfléchir à la